Yo baka posona suki me taille pour nous c'est tamboulaka ensemble ngabi ah maman réchaud on a raison ah réchaud à sa suka na alobi nyonso mama mirambozi non c'est ça qu'a choix voilà maman tamata bisou ba bisou no pesa ngwana ya ngwana pesa nyonso wana ça qu'a choix nanga voilà donc nyonso et ça qu'a choix mutu nyonso eza la mafuta eza la kabelo ya bien makambo nyonso ezaka choix ya mutu donc là sikoyo d'abord betaka sete na o etali kabelu et puis na o etali poso mama abisa na reshu ayiko bakisa nga moni tanga yebisa nga na téléphone na me o eza vraiment eza pas même bloko eza vraiment important ko lobela ngo pe ko betla ngo pe sete po to ko tungisa makala teke poso suki taipe bandeko taipe nde makambo. Donc, merci ma belle Yariachou. Taille de macabre. Bande qu'on a mis colo, taille. Taille, mon gars, comme non. L'homme qui écoute à la Karine. Karine, mon gars, c'est la baronne. L'homme, il a Yana. Donc, écoute à la Karine, tu as un rendez-vous, mon gars. Pour ton côté, ma prière dans maman Charlotte. Maman Charlotte, ça qu'on a. Ton côté, ma prière dans Karine. Dans la ABC Bino, Karine, dans le monde, au Kama. Pour y aller, il y a un monde de macasse. Dans le monde, vraiment au Kama. Donc, bande, franchement, n'a y a pas de la société pour la Camboya, ceinture rouge. Donc, comme ma maman sentir, na télé maman moqué, pour mon appel taille, na comme bien. Voilà. Donc, les cambas sentir bandeko. Sentir oyo. La fois passée, dans la saki, des modèles, il y a ma ceinture. Mais, modèle le plus important, oyo, mutakoki kozangate, ezande oyo bandeko. O nazo lata oyo, yangonde eza super important. O mususu wana na loba kiwana, ezaki juste pour la fière. Donc, on va expliquer Oyoana. Mais là, on va expliquer Oyo. Oyo, déjà explication, qui a un maman réchouillé mon à côté de la direct. Donc, dans la room, la sous, na makabagen, te pour boyer bien déjà. Donc, Oyo, est ça vraiment important. Et maman grâce depuis Liège, Mabéa, Mbo. Donc, Oyo, est ça important, super important, maman Monica Mondo. Très important. Qualité nango tokos et ça parmi la meilleure qualité à bagen aussi dans mon ami sunana. Pour nga na za bagen ya o dans soma na Brésil na za na ndako. Mama Stella Mendes. Choix kaka mama. Na yebiso likamba choix. Ndoi Olga l'original. Likamba choix. Voilà bonsoir ndoi. Donc au kangi bien bande ko c'est tout ça bimana papa. O lati pe sexy, o lati bien, o lati ka biloko na bilamba na yo lata ta maputa. Ezate ke ono il faut lata ka sexy, même maputa bandeko, o kangi le plus important li bumuna yo sa nini e kota yango nde tozo bundana. Donc même si on va okonda malem il n'y a pas de problème, mais li bumunde e kindi. Pour li bumuso eza munene bandeko, ata o lati nini e simba kate. O mona o lati boye, nde na vandi boye, o moni li bumuna nyoso eza ya okota. Donc, on a ça à l'aise. Maman de Tonado, il est qui n'a Sergine. Les bons plans, en tout cas, ça, oyo. Là, ça, on t'a le coup de les bons monarques, les autres, ils sont fixes, c'est ce qui est malé, mais et là, les autres sont plus, c'est ça, gagne oyo. Gagne oyo, na débit, n'a pas déjà la fois passée, na débit, et ça passe. Mais après, on commence à à bout, puis et si, maman, Monica Djema. Merci beaucoup. On a commis ça bien. Hein? Grâce à maman Réachou. En tout cas, et donc, les maman là, maman, tu faut on dit maman. Tellement que le bazuka, comme on tient ma kele, qu'on tient mal à l'aise. Donc, na comme na robang à coller Nicolas Réachou. Na comme robang à coller, na n'a sous soutien. Donc, bandeko, na souci comme kaka, li bumu o yezonga. Mais moi, t'as zaki jeune fille, hein, avant la botte wana, ndeli bumu zaki planga souci comme si ko bumu. Ma béa. Maman grâce, c'est ça les cambas choix. Et ça vraiment les cambas choix. Mais en tout cas, l'eau il faut toujours le banga. En tout cas, l'eau comme malamu la bombe à monter. Les cambas ça bien, il faut on a le bas. On a la kisa kiwana. On a singlé, on a modèle à singlé, il y a gain singlé. Et ça bien, mais ça est important te bandeko. Modèle on a ça plus pour la ça la fière. Et ça plus chocolat sexy. En plus il y a un mot, et ça chocolat par exemple veste. On a pour ça tout on a tombe ma boye là au roluka donc on a ça plus pour la bleu comme boye sexy mais oyo par contre oyo et ça wana et ça pour et sunga biso pour
libumu ekende. Pour objectif eza libumu nyonso ekende, libumu ekende, to koma kobima pe sans bagaine. Maman Hélène Mansanga, numéro d'adresse plus 32 466 18 24 63. Abandeli plus 32 466 18 24 63. Maman Hélène, vous avez dit au début que ma père qui est César, presque mon modèle de César en tout cas. Voilà. Donc objectif est ça que tant que ça ta gagne, objectif est ça que tu as la gagne dans libé là. Tout ça tout le temps que la ta gagne non. Objectif est ça libu mon abi c'est zonga. Au moins avant de botter, oye boye ma bumo tout ça la libu la plupart à batou avant tout presque moi signoso. Avant botter tout ça la libu. Donc objectif c'est quoi ya gagne au yangwana. Donc, quand on tient au massé vix, après on tient gain pour liboum na ils ont un plat. Donc, tout ça bundana, tout ça l'effort, biso nyonso, tout ça la bataille à kitoko. Donc, et ça vraiment effort moko personnel. Dès que vous avez le bakali kamba choix, donc ça le kamba choix bande konanga. So ça la pose ça. Ya ko bon sa taille na yo luka riachu. Arasha zawana numéro riachu eza bozela. Ça pose ça au bon ça vraiment taille na yo lingi okonda oza poso diminuer ata kokonda te ko diminuer moi moke obonani bonani so ko ba diminuer te so ko sa ba régime te y a pas de problème arracher ça na ko aider yo oza posa ni bo moi kende so ko kate benga arracher a ko aider yo numéro arracher ça plus 32 466 58 98 850 na bandeli plus 32 465 89 88 50. Moi, ça numéro ya Arachou loué, boye bien Arachou. Donc, ça vous bengi Arachou na WhatsApp. Donc, numéro est ça numéro na ya WhatsApp bandeko. Et ça appel normal, mais et ça appel WhatsApp. Ça vous bengi au kozoye maman Natasha David. Cinta que usa todos os dias. Essa cinta usa-se todos os dias. Todos os dias. De manhã, à tarde, à noite, não, à noite, antes de dormir, não. Não podes dormir, eu não durmo com coisa, com a cinta. Mas fico com a cinta o dia todo. O dia todo. Chama na Natasha. O dia todo, pode ficar com a cinta, não tem problema nenhum. Voilà. Tá aí o número da Riachu, se for possível, pode ligar para ela, ou então lhe envia mensagem no WhatsApp. Lhe envia mensagem no WhatsApp. Ok. Qualidade, boa qualidade, tem boa qualidade essa cinta. Tá lá viu a qualidade do Brasil, né? Voilà. Este aqui tem a mesma qualidade com a qualidade do Brasil. Voilà. Donc, maman a reçu un numéro nae, yangwana, on te ça na posa nango, bobe ngaye. On na posa conseil, ya koye bandeni ko ça la po diminuer, benga ndeko na biso a reacho. On na posa koye bandeni ko ça po libumu na yo kende, benga ndeko na biso a reacho azawana, bande to sa na bitide ko sungana, to tsunganaka, to omoninga nga atana lokaboy. Même omoni ceinture. Il faut que nous soyons donc l'idée de contribuer à la musala ya je suis pas de konanga congolaise tant qu'africain il faut que songanaka et ça l'a bien makasi donc ça ça là comment monique non ah te ko songa pas de on a personne que samba ailleurs mais pas battu musu na bekolo mususu c'est mieux oya au contribuer à musala ya ndeko na yo congolaise comme toi africaine comme toi voilà donc le plus important et ça oyo modèle oyo ya on ça le plus important. On me souvient ça bien, mais ça plus pour na fier. Moi ça pour na fier, mais il y a un autre aussi que les boumonayo et kende. Pour les boumonayo et kende, ils ont un plan, ils ont un normal. Tout ça a besoin ya gagner oyo bandeko. Gagner oyo ya ngonde tout ça a besoin nango kati nango ça boye, pour ce mona kati nango ça boye. Donc bandeko, bobenga rachou pour après ça nous sous information sur que les en tout cas ça gagne bien en tout cas nous conseiller bino ko sombango et ça très bien na début on comment passer mo kaka après on met ça nango comme nango normal voilà bandeko donc et là on a eu plus c'est ça que na minute bandeko ba mafuta nyonso on a ba koteka o dans l'accès qui de gauche à droite nyonso et si li bandeko ba demi ba autour na ah maman Olga kaka siko oui. Donc, au moins, elle est bien, et où me l'a raté. Bon, moi, on a tenu maman grâce
mabeya ye pa osala mafuta ngo ya on a tuni soki mafuta soki poso na yezo répondre bien na mafuta wana. Donc pour l'instant biloko nyonso esilaki ba mafuta nyonso zaki na nyonso esilaki donc ekomilika musoko ya kozela ndeko nyonso asa na posa abongisa poso kitoko oza na poso za la poso tokos oza na poso za la poso ngebu oza na poso za la poso lailai couple lailai bambote na bino ya ngwana couple lailai ya bino pe bozela na deuxième biloko na kozwa en tout cas couple lailai na kobosa bino te pona lakaki bino fanatine la bino pe mais malheureusement et si la kinyoso Prinel Miyaki bonsoir ma belle. Donc pour le sang to ça sous na biloko te biloko yaki vraiment mon maman Badou a dit là biloko vraiment comme il faut stocker ça qui vraiment ébélé mais vu que ça biloko bien Badou o baye bakanga déjà kala baye bakanga mafuta baye kenga so na osala eloko na salara na ba aventure te alors ba pesa confiance ba commandaki et tout donc comme conseil bandeko bino boyebi memi na taya Noé to tanga bible biso so ba chrétien boyebi na tanga Noé boyebi no donc na tanga Noé ba to ba okota 2 mon tango koma kike oh non nzamba zo boma mokili ba to ko okota 2 ba nyama nyo se koma kika ba so kota mi bale donc tozo sala siko likambo Noé donc likambo makambo Noé vraiment ezongi siko na mafuta là sur mafuta ye conseil gratuit ce que ça n'a pas ça vraiment ça on montre que mafuta au tie mafuta et bongi si pour son ayo au sepeli na résultat pour ozanga te pour lobe ça te que ah maman olga neninga zangi neninga sali boye bandeko les plus importants tout ça là donc au moins nyonso o esama na mokili nyonso o ba komana bible ngazaka o ya important na sera toujours comme exemple. Donc tant autant l'histoire à Noé yo mo mona ki réellement ba to ba ko ta mi balé donc mais ba nyama maman Mireille boise nazana nini directement Mireille na so comprendre pourquoi au monité donc je pense au tia nini la notification te ya ba direct là pour dans ça direct mais yo monité je crois au tia au final ni la notification te ce sont aux insister ko benga au katanga direct maman Mireille boise au katanga direct na obenga yo tana ba ola tana bisa que déjà que na za douche na obenga yo donc na obenga donc na obenga na obenga ça ne sert à rien qu'on insister pour au katanga direct donc na ba olo ba que na tanga Noé tango nzamba nga boma mokili bato ba okota 2 na boîte bino boye bino ezaki na bateau boyebi la tango wana bandeko nyonso biso tout tanga Bible je pense moi ko tanga Bible c'est très important bandeko tant que ba chrétien il faut tout tanga Bible na bato bato ba okota na tango Noé bato ba okota 2 banyama ba okota mwasi na mobali 2 boke tanga na histoire à Noé donc mi balé bata nzamba nga bo moki ba okota mi balé donc to sala siko likambo Noé bandeko na likambo bato okota no biso nyonso ba la vie à partir courage donc moni to sala siko violence ce biloko yé bandeko le plus important bobo rami sur na ba statut na WhatsApp pour attendre ça les direct té ce que tu déjà na statut na o monika ki na posté que arrivage à mafuta yé soki mafuta oyo tiaki e bongisa ki yo benga pona bandeko oyo ba commandaki mais bozuté bozana patience bopesanga confiance bozana na patience pour kalaté awa qui to comme la semaine prochaine na kozwa arrivage mosusu donc so ba arrivage yé na opé sa priorité d'abord na bato ya kala so na pesi bato ba zui après nde donc na bato ya sika donc de kono so na posa ko bongisa poso ko hésiter te benga ngai expliquer nga kana yo moi ko benga c'est très important pour na ça posa bo expliquer nga ki non ah maman Olga nga problème na nga boye problème na nga boye pour na ko kapé ko pesa ko conseiller bino mafuta nini bokoki ko utiliser pour mafuta nyonso te ke ko vendre ka bo bani ko utiliser non avant utiliser mafuta et le que ça important bande ko nga il faut yo moko tant que mokolo nzoto il faut d'abord bangoye ba poso na yo type ya poso na yo et là qu'on a na liboso type ya poso na yo faut ye ba so poso na yo eza poso sèche poso moko sec poso sèche
soki osana poso oyo eza na ba eczéma bato mosusu baza na ba eczéma ba problème ya eczéma soki osana poso gras nyonso wana yo moto koyebisanga même soki toke na hôpital bandeko soki oke consultation ata soki obeli avant docteur asimba yo loba ke obandaki koloba te ozoko koloba te mais soki ozoloba docteur aotuna yo madame ou bien monsieur problème na yo eza nini ozoka pasi wapi est-ce que problème oza nango na famille bozaka nango bandeko soki nazoloba mabe soki nazokosa ou bien moto moko ayebi mieux ke nga bokoki kocontredire nga mais nga azoloba ndenge nga mpo nga moko naza infirmière nasala bastage donc nayebi ndenge ezalaka avant biso na stage tana bakosala stage na hôpital avant docteur asimba oyo nga bakomona meme ngai moko soki nabeli so nake hôpital ata so nake pa médecin traitant akotuna nga nano ozoka pasi wapi fièvre esali combien de jours baotuna yo nano yo moko mokolo nzoto eza te ke docteur moto akodécouvrir ke fièvre esalaki 2 jours 4 jours ezalaki donc yo fo banana nkoloba oexplike docteur ke problème na nga eza boyeboye fièvre ezokita nga te patati patata bref na mokuse na mafuta c'est pareil même soki tokei pa ya dermatologue akotuna yo nano est-ce que problème na yo oyo ebandi lelo esali combien de temps ndenge moko na biso en tout cas tant que nga olga lokola na mipesi bino boyebi nga so nazosala eloko napesa na mipesaka vraiment mobimba donc napesaka corps âme mpe esprit na nga na mipesaka vraiment donc le plus important soki obengi nga kokosanga te so oza na problème ya buto oyebisanga koza na problème ya buto oza na problème ya batashe oyebisinga ke no mama olika tashe nanga boye eza na bato mosusu batelaka na pasi ata otie mafuta ndenge nini esimbaka te fo oyebisanga verité ke no mama olika nga nini eza boye mafuta ata natie ndenge nini esimbaka te natelaka na difficulté so olobi nanga bona oyeba eloko nini nakoki koconseille yo mais soki par exemple oyebisinga te nga na oyeba ndenge nini ke otelaka na pasi après tana otekela mafuta omona ke ozotela te osala nini okanisaki mafuta eza bien te nzoka yo nde moto oza na problème mais problème wana oyebisaki nga te oh non nasala problème ya barougère yebisanga avant ke ozalaka na problème ya barougère donc elongi na yo etelaka jaune te mais etelaka mingimingi rouge donc mpo osalaka mingi barougère so oyebisinga na oyebi ndenge na oconseille yo mpo babiloko wana nyonso esala nini esila donc vérité eza très important yango bomoni nga bato nde balobaka mama olika loba noka baprix eza nango ka mafuta ata olobi baprix osala nini donc mama Mireille bonsoir yango nauti orépondre yo ke ndenge baobenga ngai ebandaki kokata direct déjà aprometaki nayebisaki yo ke soki nasilisi na obenga te mata nasilisaki kolata nazalaki na nini na makambo oyo bakosala epuis na ndenge na bandi direct yango mona koki kobenga yo te je pense ozobenganga mpona bakado na yo mama Mireille Bwinse bakado na yo nyonso etikalaki apo ezalaki na maboko ya papa ya ntie abosanaki kokotisa yango na koli na yo donc prochaine biloko na yo tana otinda na okotisa bakado na yo kobanga te mama Mireille mpo obenga trop je pense ozobenganga mpona yango donc biloko na yo toyei koremarke après ke ekotaki na carton na yo te donc balobaka promesse eza dette lokola napesaki yo promesse na okokisa yango mama Mireille biloko no nyonso déjà eza préparé tana otindi lo deuxième carton na okotisa bakado na yo voilà bandeko donc tozongi sikoyo na makambo ya poso donc na baoloba ke il faut yo moko oyeba poso na yo modèle ya poso na yo bandeko soki okomi na mesure ya kocomprendre poso na yo no makambo nyonso ekomila yo facile mais soki ozana na mesure ya kocomprendre poso na yo te eza difficile même okeyi pa dermatologue ozana kaka na problème voilà donc yango bandeko vu ke bamafuta esilisili mais semaine prochaine par la grâce de Dieu biloko na stock mosusu donc so bomoni kaka na bastati nanga so bomoni kaka na tie arrivage ya sika ya mafuta bandeko nyonso aza na posa ndeko nyonso aza na posa ya kobongisa poso ndeko nyonso aza na posa tashe esila buto esila o eloko boye o nini ezoderange yo o telaka uniforme te bandeko ngai aza wana mpona yango mpona azolite plus mpona makambo wana ngai susi na ngai eza ke moto nyonso ndeko nyonso akosalela mafuta na nga azala na te uniforme mpo ozala na te uniforme yo moko mpe il faut osala befort
Donc en tout cas nga na kolite kobenga tout le temps atan nazalaka na tante eza promesse nazopesa deva bino nyonso ata nazala na tante soko osombi mafuta epa na nga oza na eloko moko bozo comprendre te oza na souci moko boye benga nga soko ozwi nga te tikela nga message en tout cas bato nyonso mafuta na ozala na mpo na bino ti mokolo na omona ke vraiment komi uniforme banda na se ti likolo moni nga nde nazotomba loboko na nga nde nazotomba loboko na nga boye bozomona donc même awa boye awa na ngai bozomona ke te na nga eza nyonso partout ndenge moko ma sœur Mireille limbisanga ya na nga ma sœur Mireille depuis ta limbisanga yaya donc namoni moni bapeli na yo tata ndeko na ngai dans sa bande ndeko na nga propre aza na Italie nazokoka ta korépondre bamessage na ye te atindelaka bamessage ebele nazokoka te bandeko bomoni pour dire que nazalaki vraiment donc nazalaki vraiment occupé super occupé yango na ndeko na nga propre kuta koki ata korépondre ye te Dynastie l'étoile babiso ebele Dynastie l'étoile donc bandeko soki vraiment oza na posa na bandeli soki oza na posa ya kokoma uniforme elakisi te ke ifo tela bandeko non kokoma ten kitoko elakisi te ke ifo kaka otela te ten kitoko elakisaka pembe te mpo bato mingi bakanisaka po akoma ten kitoko po akoma bien ifo ka atela makasi non bonso oza no moto akotela te oyebi bato mosusu pembe ebongisaka bango te omona oteli mpe boye obimi kutu mabe donc nalobaka toujours soki oza mwindu bongisa mwindu na yo soki oza shoko koma shoko frappant soki oza pembe bongisa pembe na yo soki oza métisse bongisaka kimetiola na yo donc eloko eza important eza kobongisa yango kobongisela tini koambelire yango voilà le mot qui convient tana nalobi mot embellir nakanisi makopa ma sœur Blandine Mputu vraiment apesi bambote ebele yalingaka yango mingi alingaka mo wana mingi koambelire poso donc koambelire poso bandeko yango nde toza nango besoin toza na besoin te ke ya kotelatela kaka nga alobaka yango nakosaka te natiaka mai na monoko te mpo nayokaka mpe so te mpo eza shwa na nga nalobaka toujours ke ngai alingaka nanga kotela sere na nga Mireille aza wana ayebi ngai alingaka batioko ngai alingaka naza moto ya batya ngai wana eza mon choix mais la site ke yo mpe il faut mpe otela kaka yo mpe il faut ozalaka moto ya batya non leki na nga propre leki na nga suka ona apesi bambote ebele mama na Olga mama na ndoi nango apesanga ndoi leki na nga aza akomi siko shoko frappant pourquoi mpo azoutilize mafuta ona baoteka ye soki azosala yango ka ya pamba ye azotia wili te eloko te azosala kaka mafuta fo bomona nde akomi donc akomi na te moko extraordinaire ye moto akomi kobanga naya kotela ngabi te okotela te nayebi nde na osala okotela te bomoni donc la site ke il faut kaka otela mpo ozala na poso kitoko non donc okoki kozala mwindu mais obongisi mwindu yango donc na moto so oleki bo moto fo atala yo oza na posa obongisa mwindu yango benganga oza na posa kokoma choco frappant lukanga oza na posa kokoma teint clair lukanga ndeko mwasi oza na posa kokoma teint métis elakisi oleka na ngai na minute nde naza boye oleki nga lisusu donc wana sikoyo teint métis lukanga ye donc yebisanga ke no oza na posa boye nga susi na nga yango wana yo nde moto oyebisanga mama Olga nga naza na posa nakoma na nga mwindu nga naza na posa nakoma na nga chokola nga naza na posa nakoma po eza bato mosusu omona aza pembe mais aza na posa azonga na ye mwindu eza problème te lukanga ye omona moto mosusu alemi na ye makambo batya soki olemi makambo batya lukanga na conseiller yo ndenge osala mpo ozonga malembe ti ozonga mpo ozonga mwindu ya mabe te mais mpo ozonga mwindu ya kitoko donc bandeko siko pour l'instant mpona bandeko nyonso basombisombi boza plus de 50 personnes oyo basombisombi bamafuta nyonso nateki teki awa conseil oyo nayeli bino lelo mama Alice Oboso bonsoir mama donc conseil kotia batya banini eza bien mais eloko eza important super important eza kohydrate poso bandeko nanga hydratation eza clé hydratation eza hydratation koexfolie poso et puis eza na kogome donc eza na 3 biloko oyo ezaka vraiment super important mpona kozwa barésultat bien ezaka te kopotela non même soki oza mwindu oza na besoin ya surtout soki oza mwindu
Vous avez besoin de hydrater pour son ayo. Vous avez besoin de gommer pour son ayo. Vous avez besoin de exfolier pour son ayo. Biloko misato, il y a moins de ça que aux autres tiens dans ma foot normal, mais aux autres on a moins de mots qui toquent pourquoi pas au gomma pour son ayo très bien, au exfolier pour son ayo, et puis aux autres donc au gommer, au hydrater. Et puis, na ko exfolier. Donc, tout ça, on a 3 biloko. 3 makambo, c'est super important. Bande de choses, vous comprendre, vous avez ça là bien, et puis ça encourage à continuer. Parce que vous avez besoin de côté, vous avez minité, vous avez liké, vous comprendre que vous comprendre madame Nanzoloba. Peut-être dans le bas en 20, vous comprendre. Et peut-être madame Nanzoloba, et ça clé pour osala pour ce qui toko. Madame Nanzoloba lelo, et ça clé pour osala pour na bat surtout bata bacha donc ça bato mwindo na bato cha donc 2 groupes wana groupe ya bata pembe na groupe ya bata mwindo toza na besoin ya makambo na so balelo toza na besoin ça na posa ke oza na cha moko boye so mutatali yo ata amona pembe ngo pembe ngo ndeti te to pembe mo kitoko il faut kwambelir ngo Mama Rose Kalunda il faut koyeba kwambelir c'est très important, il faut embellir en gros. Pour embellir, on a besoin, il y a gommer pour son ayo très bien, on a besoin de exfolier pour son ayo, et puis on a besoin de hydrater pour son ayo. Bande komi, maman Olga, na sala gommage na ya café kutu yo moko muto la kisango. Batu mosusu pa koloba, maman Olga, na sala na gommage ya nini ya, na sala masque ya nini ya nini ya, comme aloe vera yo muto la kisango. Oui. Biloko wana ya ona la kisa mpo eza est bien mais yango te mutu et au sala que o tela non surtout pas bata mwindo bato oyo ke ataka neka mafuta normal ata o sali café banda toko tipo quoi changement ko sala nango te pourquoi pas na café wana to tiaka ba biloko ya éclaircissante te par contre surtout ça là, gommage, oyo, biso to teka, gommage bato bateka, o nga olga zo teka, gommage o nga na zo teka bandeko, yango ko permettre yo, malgré ça mwindu, mais mwindu na yo ezala kitoko. Donc là c'est que o rembelir mwindu na yo. Avantage à gommage, et ça que gommage ezaka munene bandeko yango gommage. Gommage eza ebele, modèle ya gommage eza ebele ya ebele. Semaine prochaine, na relaxa, gommage nyonso. Donc, so, par exemple, sombi gommage, maman Jackie Makese, bisous, bisous, maman. Maman Olga l'original, bisous. Donc, so que sombi gommage, so que mon natindelio, par exemple, gommage à natindelio ya vert, ko bangate. So natindelio, par exemple, gommage à noir, ko bangate. Pourquoi? Pour nga, na barota la par rapport à explication au pesanga. Pour montrer à na poso na ndenge na maman Kalemba Fani bonsoir. Donc mon soso au mona asa na problème boye. Peut-être gommage on a simbi yango te koki ko salela. Donc au banga te que non maman ga ndendo la saki gommage orange sikoti ndinga vert ou bien ndinga noir ko banga te bandeko. Fais ça confiance bino on a un résultat. Donc souci nanga bandeko en tout cas na bandeli et ça que mutu nyonso oyo akosomba bien batu nyonso si basombi ba mafuta epa nanga souci nanga ezaka moko baza na te ya kitoko soki mutu azaka mwindu akoma na mwindu ya kitoko soki ozaka pembe okoma choco frappant soki ozaka soki donc nga souci nanga yango wana so lite mpo nango loba ke yo moko par exemple olingi na yo koyoka conseil nanga te wana naza na eloko ya kosala te. Pour suivre batomi bazanga patience. Donc et là comme sous c'est important les sous à part ko gommer, ko hydrater, na ko exfolier poso et là que ça super important il y a bien important et ça patience. Patience bandeko, patience c'est ça important dans la vie à monde. Car après on a posoté, mais patience c'est ça important dans makambo nyonso auto ça dans la vie. Sans patience bandeko il y a un moment où ça m'a pressé noki moto après résultat vous avez pour ça patience surtout dans les cambo ya cha patience surtout pour na bacha pour bata pe bata mwindo
na bato ya chocolat baza mpenza na problème ya makasi te bango patience mpenza na makambo oyo etali bango mpenza te na likambo ya poso mpo moto ya mwindu aza na ye na besoin ya bapatience ebele ebele te me biso bato ya batya biso baoyo bandeko conseil gratuit oza na posa vraiment ozala na tya moko ya kitoko tya elakisi kotela donc tala alobaka nga aza moto abatya elakisi nga aza motu nalingaka kotela nga mpenza nalingaka na kotela mpenza do nsima Jackson mais siko nsima Jackson yango tokosala yango te ke olali no kaka boye olamuki yo moto ozalaki no chocolat okomi mbala moko odouble betape donc olingi kutu kokoma te clair te yo olingi mbamo okoma te métis mais ozalaki mwindu non bongo te nde yango tozoba likambo ya patience ozalaki mwindu mata etape moko okomi nano chocolat ntango okoma chocolat après lobi okomi choco frappant mama Yasmine Stone bisou ntango lobi okoma choco frappant lobi kuna okomi teint clair ntango okoma teint clair lobi kuna na gamme okolanda okoma teint métis soki mpe teint métis ezosepelisa yo kaka te olingi okoma mpe ake kuna loka ba Jackson kuna wana sikoyo eza likambo kosolola na oyebisa yo siko nini okosala mpo okoma siko kuna likolo donc menga pour l'instant tosuki nano na teint métis mais soki oza na mposa kobakisa obengi nga awa solution eza mpona makambo nyonso mama Mireille tokuna bonsoir solution eza donc bobosana te patience oza na posa kobongisa te na yo oza na posa ya okoma tioko oza na posa okoma na te kitoko oza na posa okoma te uniforme zala patience yaya ndeko mwasi patience eza clé patience oyo kaka oyo mama Jex kundandisa bonsoir patience bomoni patience siko to tolongoli likambo ya patience nde tokende na kohydrate poso tokohydrate poso na mafuta bamafuta hydratante semaine prochaine nzambe so abateli biso tokozwa mpe bamafuta oyo tokoki kotia pendant la journée donc so omoni oteli makasi tokoki mpe koforsaka te poso mpenza te so omoni oteli il faut siko na journée obanda kohydrate poso donc elasi ke mafuta na atia bakotia ngo kaka na butu e na ntongo bakosalela mafuta na yo hydratante mafuta hydratante ozwango wapi okobenga ngai mama Nadine merci beaucoup donc bandeko makambo nazoyisa bino eza clé bo ngai alobaka toujours so bomoni na leki direct bokanisa teke na ye mpona lekisa bato temps non nasala yango te mpo nayebi temps eza mbongo moto moko te olinga avanda ne kaka boye ayokaka kosoloba no babétise non makambo nyonso nalobaka so bomoni na préparé eloko direct elasi message oyo nalingi napesa eza vraiment important super important mpo nga moko navandaki namoni ke na ye nalakisi mafuta etu eza mpe bandeko mingi balandanga kala deja bayebi makambo nazoloba mpo même depuis kala na bakoloba ngo eza na bavideo eza na chaîne YouTube nanga so boke na chaîne YouTube nanga Olga Kabel officiel bokomona makambo oyo nyonso naso bakohydrate poso baexfoliation nasalasala bavideo mais bandeko mingi mpe nga mona navandaki nalobi bandeko mingi mpe balanda peut-être bolanda mpe bavideo nanga te donc je me suis dit voilà c'est le moment na expliquer makambo eza clé oyo eza important mpona kozala na te ya bien mpo ça ne sert à rien toya boye toteki mafuta et puis mutu après azoyeba lisusu te yango moni baposo ya bato mingi ezobeba mpona manki ya explication mpona manki ya koyeba mpo oyebi te donc yo ozopakola no kaka ozoyeba te yo problème na yo ozala mposo otela kaka donc bato mingi balingaka kutu ata kohydrate poso te mpo aza na mposa telaka ne kaka non malembe mama wali bonsoir malembe bandeko patience ozotela malembe na seplai na ndeko dynastie l'étoile babizou na yo vraiment dynastie l'étoile alobaki eloko moko très important ntango abengaki ye mpona makambo ya mafuta etu ayebisanga mama olga tende eza wana yekuta abenga ngai mokonzi abengaka mokonzi par rapport a mokonzi ya kabelo abi donc nde eza wana mokonzi ya kabelo donc ngai na préféré nazonga na ata mwa mwindu te na ngai diminue mwa moke nameka kozonga mwa nsima comme ça tana okende boye c'est bon nayebisaki ye dynastie vraiment osali donc eloko oyo lobi eza vraiment très très important
bande konanga so moni déjà que ba tampo bandi ko beta yo oh bandi ni soki ba buto belé batage il faut qu'on arrête directement et le réseau salé là so moni salé le quoi 2 semaines et ça ne pas tampo makambo belé il faut pas qu'on continue mais la plupart abato yo ka te zo telisanga malgré ce que nous avons bouton le quoi ils ont téléchargé à se planer malgré nous salir maman comme belé le quoi ils ont téléchargé à se planer non donc ton baby saka maman mire merci ton baby saka pour son avis sans les savoir l'école pressé à côté là surtout biso batabacha nanga moko na kati to saka pressé kaka côté la kaka donc on est ensuite par exemple au salir les gamme kaka gamme moko maman atabino moko même si ok na hôpital mutu nini nango bandeko boyo yebisaka na vérité mutu nini nango oyo ke abonga donc yo belaki par exemple obelaki totiaka ke tension etongisaki yo est ce que kaka kisi o moko docteur opeso alembala moko kobonga non docteur oyebisa yo ke non il faut melaboye ti boye tant boye peut-être omela pendant 3 mois peut-être surtout nini traitement attention et ça traitement moko ya mulai ya ta mulai ça traitement te ke olobaki lelo bandi tension ba mata yo après ekokita na yo tension kokita mais la site ke aussi là non donc la site mbaki soso mais les gens calmer en haut moyen mata lisusu makasi ezate bato o tension kitaka moyen kita lisusu pe ezate mais la site ke sili pour ici là il faut traitement ok na oti na suka eza lokwa ba antibiotique antibiotique yo ko ba antibiotique te bandi kaka ko mbamo pe mbamo ko moni résultat non au bandi antibiotique ba yo antibiotique ko mena pendant 1 semaine il faut respecter na chape eza bongo yo ko lo bateke na gamme moko kaka osombi kaka gamme ya liboso mbala moko mama ga na mona na résultat bien te nga mona surtout biso to sakande biso basi soki omonika bongo na place kuto ozonga epa mama ogango o atekelaki yo mafuta ngo iyo siko ite na komi neza boye na mona teli na ngate ngake luka na mutu mosusu oke ko luka soki ngandi soki wapi okele ko luka moni ndeto luka ba problème na vie mais yo osobi mafuta epa na nga bon nyonso komona soki pe eza bien soki eza bien eloko okosala eza na kobenga mutu oyo atekelaki yo mafuta osengi na conseil oyoki na oya koyebisa yo soko moni ke ça va au continuer soko moni ke ça ne va pas otiki mais biso to salaka soki ka mafuta ebandi kaka boye donc yo problème na yo ndenge osombaki bongo otela kaka maman Gisèle bonsoir maman Gisèle pour abata kin nazo ya kuna maman Gisèle bongi saka déjà mbongo azo ya kuna kalate a makolo ça déjà dans zela pour la bino batakine ça ba kabelu boye oh non ba nini ba mafuta eloko nyonso en tout cas na omema nyonso en tout cas pour la batakine boza la bino déjà au simple bon saka ba mbongo pour kalate déjà dans za déjà na kini donc maman Gisèle qui lolo en tout cas l'ambassadrice donc Kalaté vraiment en tout cas on peut ça date mais Kalaté dans un champ qui donc numéro dans ça plus 32 466 18 24 63 ça numéro dans WhatsApp maman Gisèle on peut contacter dans WhatsApp na ko peut ça sur des détails un peu plus sur voyage mais en tout cas Kalaté dans ça là maman Serge Mayola voilà maman hein voilà pressé bandeko pressé au côté là na yo et ça ne pas ba hydroquinone to ba ko tiakala hydroquinone ezaki bandeko nyonso bapakola hydroquinone bocontredire nga te mpo nga mona pakola nazalaki bino oyebi nde nayebisaki bino nga botama na nga mwindo nabotama mwindo ya makasi ntina tela eza na kaka kotelaka ya bakopakola donc pressé eza eloko mabe hydroquinone esalaka nini hydroquinone soki otiango ka 1 semaine eza mingi en tout cas faut mona déjà changement faut tela so telite sele posolo pesa makasi hydroquinone mais ndenge telisaka noki ndenge pe bebisa bato noki ayete bata hydroquinone so bocontredire nga bato batia ba hydroquinone batika ayete so bocontredire nga hydroquinone c'est comme ça ezaka bien mpona bato balinga kotela mbangu hydroquinone mais ezala suki ekobebisa yo à la fin soki na misapi na yo okoma na ba awa boye omoni awa ba jaune moko mabe awa
ba jaune ya mabe elongi na yo ekoma na we ba tache belé atia oyebi ba tache mosusu ata otie poudre ata otie maquillage ndenge esimbaka nango te surtout bouton yo kobombela bouton wapi bouton kuti yango esakanaka nango ata obambi boye o fondation o nini non pourquoi poso déjà si ebebi nango donc oza so na eloko akosala te ekomi sikoyo faux traitement ngo sikoyo eza nini dermatologue c'est très important bandeko mais badermatologue oyo ya mindele bakokaka poso na biso te nga aza na mwana ya baproblème oyo ke abotama na problème ya eczéma depuis abandango na ntango azalaki na 3 mois lelo ye wana 20 ans mais azaka na problème wana oyebi pourquoi mpo na bakokende pa bamindele bakokaka poso na biso baafricain te donc sikoyo sokomi ya problème abongo bandeko seule solution ezaka kolukanga luka no ngai kaka mpo naza na pena mpo na bino mama Mireille Tokuna c'est vrai mama papa Pierrot Chambo obenga mingi mama papa na bino so papa bien mama papa sala boye papa Pierrot je pense à ça mon ban sala boye tikila message na kobenga sans problème maman Wali je te jure nga naza na expérience wana mpo naza na mwana ya problème ya poso ya bomoni nazalaka vraiment intéressé kolanda makambo ya poso nakutana badermat boyebi kasi oza na problème moko boye ezotungisa yo osala olukaka basolution partout nakenda baswisse oswisse badokter ya makasi nakenda ofrance baza makasi na médecine nakenda partout nakenda bandeko nazwa solution te na mwana nanga pourquoi pas africaine bakokaka na bango te ata docteur ya makasi badermatologue donc biloko mosusu fo luka kaka biso baoyo kaka boye mama Nadine kobanga te mama Nadine yango kutu nde kwenzako naza pena nde spécialiste nde baakine na batashi wana nde babuton na batashi nga penzako donc bandeko bino boyebi ti nga azaka eloko nyonso cour donc moto azopesanga cour aza sikoyo ye aza mokonzi ya poso donc ye soki par exemple eloko boye nga abengaka ye kaka mama olobi nini boye explique ye apesaka te ke solution apesoka solution boye akoexplike yo donc apesaka cours en ligne azoexplike yo ke omoni eloko wana batraitaka yango boye basalaka yango boye bazongisaka yango boye moni avantage nanga eza ke nga nasalaka makambo boye pamba te nga nayekolaka mama Vicky numéro na bonsoir maman Vicky numéro na ça plus 32 na komango pe plus 32 466 18 24 63 donc na ba problème lokola bongo en tout cas bandeko na zo bisabino vérité bozaka na solution moko ya kolukanga na minute okoluka no kangai po ata okei mama Kati Alouchi bonsoir ata okei wapi mama Wiva Mangodi, bonsoir maman. Ata oke wapi. Nde to sala kana biso basi to sala bizaleli ke oh non des aboye ne maman olga de la sali bona ozo kana ngani susu des aberer. Yo ba tekino eloko ozina no solution de mo kimi déjà. Si comme bon on a yo wana osombla ki gam na yo. Ozo kima pourquoi? Yaka comme ça, au moins chaque poso et ça na ndenge na ngo répondaka. Poso mosusu bato mosusu baza na poso moko pete ba poso pete donc ata sali mafuta pamba ateli bato mosusu aza na besoin ya wili te aza na besoin ya booster te aza na besoin ya biloko wana nyonso te ye problème na ye ahydrate ka poso na ye agome yango bien et puis asala nini atia mafuta omona ateli mais soki okutana bato lokola ngai telema na botama na nga mwindu makasi bandeko donc nga natelaka boye te ke oyeli nga ka mafuta pamba na teli nga te nga poso na nga mpona tela il faut navandisa savon ta molai na nzoto na nga il faut na hydrater yango très bien il faut na gome yango très bien il faut na exfolier moi ntango natiaka savon ntango nakozwa ga exfoliante na exfolie c'est comme ça natelaka pourquoi mpo nabotama pembe te so bato mosusu omona kati na ye ayebi ke abotama nde pembe te mama Nadine bato mosusu ayebi mama Kati merci oyebi na yo pensa ke obotama no pembe te mais olingi otelaka na 2-3 jours non moto mosusu moto ozolanda te mais ye kuta asalaki eloko boye ebongisaki mbala moko
Mais comment yo se comparer na mutu mosusu? Et c'est pour son ayo. Et ça pour son aye. Ou bien pour son aye. Et ça pour son ayo. Bande on a yé son ensemble de bamabe hein. Donc mutu na mutu na pour son aye na ndenge na ye. Ce qui mutu na tela qui bien, tela qui no qui gloire à Dieu. Yo so au tela kamalem, mais ça problème était pour souka nango au côté la kaka. Et donc, il contacte ça, résultat. Attends, et que dès qu'il malembe. Il y a des gens qui, par exemple, 2 semaines. Il y a peut-être reçoit 2 mois. Et ça, problème, est. Maman Rita, bonsoir. Bien, nous sommes au kaka. Et ça, quoi montre. Montre. Tout ça, la seconde, tout ça, la minute, tout ça, les gens, quand ils il y a seconde, il y a minute. Mais pour tout comme, par exemple, 12 heures juste, il faut nous se coûte à la place, mon corps. Donc, au moins, la seconde, il y a toujours. C'est nana kenaka liboso minute mona boye boso ba nini wana ndenge batiaka ba montre minute boye seconde boye bango nso ba landa naka poto koma par exemple 10 heures juste il faut minute na seconde et banini na bandeko na te ba benga onini ba benga onini na bino bata mayele bo lo bananga nana montre bon moni ba boye ba montre to tiaka na bandako ba montre même montre bona loboko boye nga lelo na tie montre te botala ngo bien soki banini wana ezobaloka banini yango babenga ngo nini nzambe na nga donc soki ezobaloka comprendre que moko azala toujours liboso mosusu sikoyo eloko wana baseconde yango etambolaka boye non ezokonte 1 seconde 2 seconde yango etambolaka to mais sikoyo par exemple toza na posa ya 10 heures maman Monique Djema merci maman oyo toza na posa ya 10 heures. Avant 10 heures et bêta, il faut militaire, je pense que c'est militaire, je pense. Donc, et là, on a minute. Na aiguille, voilà. Na aiguille, il y a seconde. Il faut bakuta na boye. Bakuta ni bango nyonso. Pour bakokisa, babaksa 1 heure de plus. Et là, c'est que, même il y a minute, m'takena ki liboso. Pour akoma qui peut-être akoma qui avant, mais il faut seconde akoma. Pour comprendre l'explication très très bien. Donc, et là, on a l'ingénieur que même Moutou Oyo, qui par exemple, qui ascenseur. Maman souci ma banzila. Bonsoir, maman. Ozo qui ascenseur, yo ascenseur, ok, matimba la moko. Nga si qu'on escalier, et ça normal. Le quoi, on a un escalier, n'a qu'on mata malembe, mais biso se ça ni toko koma kaka. Donc, escalier, bato muto ascenseur, ça kenda ki. Et ça koma ki. Mais yo pe monte escalier, souka nango. Le quoi, on mata no ka malembe, souka nango osa nini, okoko makaka. Egi. Maman Laetitia. Maman Laetitia, merci maman Laetitia. Bande na que ça qu'on comprendre là. Maman Nadine, merci beaucoup. Maman Nadine nous comprend. Voilà et donc surtout il y a escalier dans ascenseur vraiment explication ça claire je pense. Pour la montrer ba to bi va comprendre donc on va le battre pour dans utiliser ba mot exacté. Mais il y a ascenseur na escalier je pense pour comprendre. Monto o ya mata qui na ascenseur. Par exemple, au Québec, 10e niveau dans l'ascenseur, c'est tout à fait normal. Il y a un liboso. Mon tour, on m'a dit 10e niveau dans l'escalier, à Rokene malem, souka na osani à Kokoma. Na côté la paix bongo, ko lingate o mata, ok, le cas il y a que dans l'ascenseur, il y a que faut qu'un ascenseur, non. Ça dépend, il y a posonayo. Bon, ça posonayo, c'est un mot, on m'a donné un dégât d'escalier. Malembe, patience. Malembe, patience. Bande bobo sa likambo te s'il vous plaît. Donc on va dire pakole, au pakole ma faute kanisanga. Donc au pakole ah maman regarde le bagi patience. Au pakole ah maman regarde le bagi hydratation. Ko hydrater poso, ko mela mai mingi. Au pakole eh maman regarde fona mela mai, très important. Au pakole eh maman regarde le bagi likamba gommage. Non soit gommage dans gomenzoto. Au pakole eh maman regarde le bagi il faut exfolier poso. C'est comme ça au Kozala na te yakitoko. Voilà. Donc, bandeko, on a lobby les longa, na ningaka, et là on a évitaka, et ça qu'on bande la makambu. Donc, makambu na lobby les lo, nako, bande la peut-être qu'on ne va pas moko, mais, na ozulamo sous ta mingité, pourquoi pas, na comprendre. Et déjà, il y a que c'est plus, c'est maman, Nadine Boche, ça, à comprendre, gloire à Dieu.
En tout cas, pour nanga, il y a contact pour nanga. Maman Rita Vegas à comprendre gloire à Dieu. Maman Souci Mabanzi là, à comprendre gloire à Dieu. Maman Jackie Makese à comprendre gloire à Dieu. Maman Souci Mabanzi là, gloire à Dieu. Nga sukoyo, na makamuna salaka, ba direct na nga salaka. Ya na lobakata bosa combien de personnes. Ceux qui 2, 3 personnes va comprendre pour nanga dans le baraka gloire à Dieu. Et puis makambu auto na salaka vraiment franchement, elles à la côté Kabelo. Elles à côté Poso, elles a juste c'est poto sungana. Ka poto sunga, pona ko ya pe bona teki ba mafuta nanga la kenanga. Non, nga souci nanga ezaka moto so abimi simbongo na ye azwa pe résultat ya bien mama Mireille Tokuna. Donc mbongo eza pasi bande biso no story pasi ya mbongo. Tango bimisi mbongo na yo souci nanga nga Olga. Souci nanga ezake so osombi kabelo na yo boy. Bomoni kabelo ta bozo mandeza ya, bota kabelo eza pete. Donc so osombi kabelo na yo o sepela. Eza to osombi kabelo ba ko yimba ah kabelo mabe boy non. Pona bi pasi ya mbongo. Souci nanga ezake mutu so asombi mafuta nanga. Aza na ten kituko. Asepela na résultat. C'est ça souci nanga maman Mireille. Donc, bandeko, bobo sanate, tozo kata na biso, nazo kata na ngai, na silisi vraiment, ko gome, gommage, nyonso, donc là, nous avons besoin de bateli, ti ba semaine prochaine, ba gommage nyonso okoma, na relation gommage moko, importance, dans chaque gommage, et ça na importance nango. Mais il y a important, super important, patience, ko gome, nzote, c'est très important. Koloba te ke maman oganga sala na masque ya café na wuta koloba te o maman oganga mo to laksa ki ngo oui mais bande pesa lokola exemple ka bet na ko pesa mutu attention bato o babela attention suivant biso africain to sala mingi ai na bito so ba contredenga o yo kaka so beni na Afrique ba webisa yo maman na yo surtout ba koko ba maman ba toujours yata ai Lia aïe, on sala bien aïe d'apprendre attention. Bande ko so on lia aïe. Est-ce que vraiment, si vous belle attention à solo. Est-ce que aïe vraiment on dit peut-être que il y a un peut-être aussi ça tension na yo libella. Donc aïe wana et que ça on apprend à calmer tension, mais il y a un autre aussi sa tension na yo. Pour si sa tension na yo, il faut tension na ici là, ça d'abord prière. Après prière, il faut la traitement au docteur à couper ça yo. Si le docteur a dit qu'il faut me la quitter pendant 3 mois, bande retourne néglige à la quitter. Au meli qui si dans le va l'obéla qui là pour malade on est si la libella. Aïe to boite au meli aïe au meli tangawi au meli ce qui n'est pas problème, c'est ça bien. Mais il y a un autre aussi que on me la quitter. Parce que pas aussi problème et oh tentation que ça que sur ndeni, on ça crise attention ça n'est aucun hôpital. Ndenge moko na ba gommage. Bande ko gommage to sala na ba masque to sala na ndako masque ya Mike o maya Mike o blanc d'œuf o jaune d'œuf et ça bien mais il y a un côté ko sala que o tela impossible donc il y a ça et ko sunga yo ko embellir yo poso mais ko tel ça so ba gommage oyo et ça important donc et ça lokola na uti pour exemple attention ozo lia aina yo mais ozo met la même temps qu'ici donc gommage ozo sala on a tomate o gommage ya nini ya café o gommage ya sukali na blanc d'œuf o gommage aloe vera et ça bien kotika ngo pété donc il faut partager ce qu'on va jouer on dit que donc lundi na sala gommage na fait à la maison donc gommage fait à la maison ça va gommage tout ça la biso moko o gommage ce qui a nini ça bien. Lundi, on sait la gommage là fait à la maison. Mardi, on peut ici pour ça. Mercredi, on sait la gommage ya maman Olga Kabelu cosmétique. Donc, on sait quoi aussi gommage là, on sait le la mercredi. Jeudi, on peut ici autres. Vendredi, on sait le peut-être on hydrater nos capousses. Pour prendre sa pousse. Comme ça, samedi, on sait la sous gommage oyo ya maman Olga. Donc, une fois, gommage fait à la maison. 2 fois, gommage, il y a maman Olga. Il y a un peu ça que on a un poso, ngebu. Il y a un peu ça que on a un poso tokos, donc poso moko. Donc, on a talio à sepeli. En plus, gommage, il faut la rapport. Gommage, il y a un peu ça la moutoua te la bien, gommage.
Po so ko gomen so to te bandeko, vu que toza na poto. Na poto ba mayo to utilisaka, eza ba mayo oyo ezaka na beaucoup de calcaire. Donc calcaire eza lokola, ezo étouffé. Donc ezo étouffé. Donc tant ozo tia mafuta, yo ozo kanisa ke ezo sala, mais ezo sala comme il faut te. En plus c'est ko zo yo tampote là. Mais si on a posé un meilleur résultat, il y a tchana yo. Si on a posé un meilleur résultat, il y a qui choco frappant na yo. Ou bien il y a moins na yo. Ndeko moi si conseil gratuit, tiens, ça la patiente. En plus, si gomen so tu n'as pas neuf fils que minimum 2 fois par semaine. Bah gommage c'est à miner les bandeko. Gommage sur son bien et ça s'appelle 2 mois. Pourquoi pas gommage au qui gommage nous autres chaque jour et ça déconseillé. Gommage au minimum 2 fois par jour. Donc pardon, maximum, pas minimum, maximum 2 fois. Qui ko agressé pour sauter mais connaît sur ko gommé non. 2 fois dans la semaine au gommé nous autres na yo. Maman Rose Kalunda. Ah, Maman Rose Kalunda, pour la prix Benganga na privé, na plus 32, 466, 18, 24, 63. Maman Rose Kalunda, oh, eza India Air, eza ba ondulé. On a sa taille 28. Pour son abalou qui n'a sema, bon, on a eza vraiment milai makasi. Donc, voilà, bandeko, ko gomen zoto. Pour hôtela bien, hôtela propre, tous en a besoin pour gomen zoto par rapport à ma maillot, ça les a na poto, maille na biso ça na ba calcaire rebelle, maille na biso so bébé ça biso ba poso, alors tous en vraiment la besoin il y a ko gomen zoto, pour tous en là, tous un résultat et bien na ba cha na biso, na ba choc qui choro frappa na biso, na ki mundo na biso, donc dès qu'on ça na posa, azala vraiment la poso tokos, donc poso sembe quand na lobaka. Osa posa vraiment ça poso sembe ndeko moi si gomen zoto so ba gommage er moko o moni beauté ça na prité bandeko so na yebi si bino komenga dépense ka pona ilongina ka bo kamwa bandeko o ba vanda nanga o ba sola nanga ba yebi ngana saka eloko ata za komema mama blani mpoto ayebi Nancy de moi ayebi Ariacho ayebi ata eloko so za komenga dépense ka pona lo baka beauté ça na prité bandeko. Donc, comment je fais la cherté, et ça va prix raisonnable. Vous avez pour ça vraiment ça a bien le kangaï. Bah ma fouta semaine prochaine vous êtes disponible. Bota la mingi ba stati nanga. So au moins quand la tira la stati arrivage ya ma fouta benga de pour moi si. On sa ma fouta na ya bien. Ma fouta o ça na ba effet secondaire té. Donc ma fouta na ça quand des résultats. Soit de tenisi tango yote, soit et telisio. Mais ça te que oh non des ana le quoi telisio te baby si on sous tététété. Ça m'a fait effet secondaire et ça te. Dès to ba chacun muta ça na poso na ina ndenge na ye. Mutu mususu mafuta e o simba ye, mutu mususu pe e ko simba te. Ba ta tension. Na za mutu OK, ba changer déjà ba qui 5 fois pas ba docteur. 5 fois, 5 différentes qui si attention. C'est normal. Pourquoi? Tant ba pesa qui c'est liboso. Asali la qui on pendant 3 mois et simba quitté. Macha quitté dans autres na organisme na ye. Ba ko changer deuxième qui c'est simba quitté, troisième, quatrième, tina cinquième oh par la grâce de Dieu et simbi donc pour l'instant azo sali la oh ba auto changer 5e fois. Donc pour dire même dans l'hôpital, même au Kewapi, donc et ça que qui si moko boye, donc qui si so que simba qui yo, il faut pas simba nga non. Qui si moso si yo ko mela et bi qui si yo. Nga ya meli na ko mela ko boye ko bi sa ngo pengate. Pour muta ça organisme na ye. Na poso pe c'est pareil. Muta ça na poso na ye, na ndenge na ye. Donc ma futa moso yo ko bongisa yo, nga ko bongisa ngate. Voilà bande ko ngai. Donc à part ko gommer, to de battre les capo ya ko hydrater poso. Bande hydratation c'est très important. Pour battre mingi baka ah maman regarde, nga hydrater na poso te pour bonsoir ma belle Blandine pour tout ça na ba ko to kombo na yo. Ah maman regarde, nga hydrater na poso te pour dans na posa ko yinda te nana yebi sibilo ke sozo hydrater poso nde ko yinda. Bande ko hydratation ça fait aussi partie ya ko sala na poso kitoko.
raison pour laquelle lokola nga nazolite pona mubiso tout ça ba poso kitoko bomoni ete oyo peza ko tokolata basengli ete oyo tokolata sandal yo oyo mona keno makolo na ngai telaka te luka ngai o maboko na ngai bongaka te bande bino bomona ki problème ezali na anima kwa kala sala nga video finga maboko na nga lelo oyo toza wapi yango maboko lelo na komika boy lelo na komika boy pourquoi pas maboko bongi acheter la merveille donc na komika boy na komi boy donc eloko nyonso babongisaka ngo eloko nyonso solution ezalaka solution ezalaka te soki liwa bon so okufi esili la solution esili mpona yo mais tant que toza na pema ya ofele nzambe apesaka biso nyonso na mokili oyo eza na solution bandeko na nga bolimbisa ngai nyonso eza na solution et surtout toza na poto mama wiva toza na poto ici c'est l'Europe toza na poto toza na Afrique te loka toza na poto solution na makambo nyonso ezali mama Laetitia de moi solution eza solution le plus simple nzambe asali biso ngolu atindili bino ngai natikali na ngai natikali na mama mafuta bino moboyebi mais nzambe alobi te zonga maman Joël voilà maman Joël oyo nde eza nde nauta barolo balikambo ya hydratation oyo eza huile ya jojoba oyo huile ya jojoba maman Kati c'est mon choix oyebi koteleza pasi choko eza pasi bandeko choko esanga basacrifice choko oyo nzambe na ngai choko poko mabaya choko kitoko cha eza te olali kaka boye pum ale babaka pum cha te donc yango moni mutu acha adepensaka koleka mutu ya choko frappant mutu acha adepensaka koleka mutu ya mwindu eza normal po mutu osaleka mafuta na ye atie esili nango mais biso bato acha na bandi na kotia nango boye misapi alelaki na makolo natie bagenu bapoudre biso bato surtout biso bayo tobota bamwindu nayebisi bino mama Lauriane bonsoir mama Maria Yaya nayebisi yo bonsoir mama surtout biso bato ya mwindu nayebisi wana koma ete ona komi nango boye mama Blanine putu ayebi boye dépense oyo wapi nzoka biloko ezalaki nango simple makambo ezalaki nango simple bameminga boye na dépense nzoka yango kozala koyeba eza liwa ndambo nga mpe nalobi te mama Chantal bonsoir lokola nga déjà na découvrir na comprendre eloko nini etesaka motu noki eloko nini esalaka motu azala poso kitoko pembe kitoko nakobombela bino te nakobombela bandeko na ngai te ngai benga bino bandeko na boyebi nzoka eza simple ngai bakobundana na kotia solution boye omélange eloko boye ba 300 quelque baobima mama Blanine pour tout témoin nga soba bamafuta ezali na période mona komaki kofuma mafuta oyo mama Blanine koma mafuta yango kuta eza nini mama Blanine pour tout na bide sozolanda nakomaki kofuma mafuta moyo bauta États-Unis bandeko nazotia nzambe témoin mafuta ya pamba po wana moke boye na baosoma wana 300 €. Mobali na ngai ye témoin mobali na ngai kosilika oyo wapi mafuta kabi osi bomona vraiment mafuta kaka boye ya moke boye mafuta pamba 300 € nga orga na somba nini radiance voilà eloko yango ezalaki radiance ezalaki ba 80 donc total ya gamme na nga mobimba na bao dépenser 470 € mama Blanine pour tout témoin aza mpe nasi na direct mama Blanine na bao telemela ngai abandaki kotelemela ngai alobi mema wete nini yango boye nini yango kesa badepense boye aza na direct ngai akosaka te bandeko bino si bomona donc 470 € moi ekosila te mafuta pa oteli mpe te omaka mwa choco frappant kaka tabi nzambe na ngai mais naza mpomaza maboko makasi te mpona bote na ngai ngai na milingaka nde nalobaka na milingaka makasi mama Roda Pemba mama Chantal na dépensa bandeko na ti bomoni ngai ndeko na bino nakenda kosala ba recherche ya koluka tina koma koteka mafuta eza mpona nyoka miboye nalobaki mpena no ce n'est pas possible ozobimisa mbongo ozotela te ngabi oyo eza kindoki ubie eza nini
mafuta ngo so komo na oni ba aux États-Unis bande on a dépensant pour ngata yeli nga mafuta 500 euros so ko yebisi nga keza on des aboy chaya sir nga lo kana linga cha na ko bimisa nga yo sakibongo au nom de Jésus biloko wana longwa so kande ezaki simple batona na biso na benga ba mitema mabe so pe na benga ba onani nga pona nga bongo na batabon na benga ba mitema mabe comment expliquer bien boso teka bato ba biloko cher bongo na personne expliquer que non ma sœur ndenza boye posa na ten kitoko posa na pocha na ye simba mo ndenzo dépenser boye kende ko hydrater poso na yo kende ko gome no bat atika ko yebisa ngate fi wana na bimisaka kambongo na on va yebisa même ma belle mais comment expliquer première gamme oh ma belle il faut avoir la patience faut être patiente bien mo boye ba camerounaise ne ba lobaka azaki camerounaise fi ba oteka la biso mafutana il faut être patiente OK. Nga on a dit que patience c'est important. On m'a appelé patience. Maman, l'obi li sous na okende boye, moi esili. Papa na che, na quel sous na sombi sous deuxième gamme. 450 sous c'est 1000 sous. Oh. Na console la gamme, na sali gamme. Bazon sangani ni, il faut être patiente. Nga biyaya. Yango patience to boyite. Mais 470 €. Quand la patience, nous kaino ko ezaki simple hein. Et là, on va faire que la bien, la kitoko te, la pendant na ba olinga te, ça qui nous quand des manki ya ko hydrater pour son anga, et ça qui manki ya ko gommer, donc simple comme bonjour, ya ko gommer kaka poso, et puis ya ko ça la exfoliation bien na poso anga. Ndes ko nzambe sa nzambe, samba la kate, na ko kuta suka camerounaise mususu lisusu. Quand les Arabes bana nzambe kaka tika pe bana na yete nzambe para likola mona ite mwana peso dépenser mingi na nzambe na famille na nzambe bandeko na nzambe papa na ngai déjà sakoli non bandeko nzambe aza nzambe na nzela kaka ya camerounaise pe mususu camerounaise na ye muta conseiller ngai singa ma sœur. Ce que tu fais là, c'est bien. Mais tu vas dépenser. Tu vas dépenser pour rien. Tu vas commencer toujours à dépenser, mais tu n'auras jamais le bon résultat. Le problème, c'est quoi? Ma sœur, fais ceci, fais cela. Eh, bon, si je fais ça, donc j'aurai bon temps. Oh, tu auras le temps que tu cherches. Tu auras ça si tu hydrates bien. Il faut bien hydrater ta peau. Il faut bien exfolier ta peau. Il faut bien gommer ta peau. Bon, en plus, il ne faut pas gommer avec des gommages à faire à la maison, non. Attends, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Là, tu vas acheter des gommages. Les gommages que tu vas acheter, tu vas voir les résultats. Toi-même, tu vas dire. Comme ça, tu ajoutes. Il faut associer ça avec tes produits. Bien, il y a camerounaise. Il y a ma casse camerounaise. D'abord, ok, d'accord, je vais essayer. Maman, la question de bimisi mbonga gommage. Na bani ko gommer, na la nega baki na ke, il faut hydrater bien ta peau. Na bani ko hydrater peau son nga bien, na bani ko c'est comme ça na comment na clair oh. On ba clair oh. Donc bandeko, bo se plana ngai, bo se plana même na makabel, bo se plana kutu bino hein. Faut pas prier ensemble nzambe. Quand ça moi si wana vraiment place ensemble. Place à lalaka, place à dana mobile na ye, na bana na pesa kimia, pesa bonne santé, batela ye, pour explication là on peut savoir c'est ça gratuit, na pesa une explication gratuitement comme ça. Donc ça on profiter de l'explication na ngate et là c'est oningi na yote, donc yo mo ningite. Ponga na yaka na kosa kate, na yaka na lobi vérité. Donc bande ko bref na mukuse na expérience on a zanango. Ponga ba makama avec expérience, c'est ça makamo komelanga. Ba témoin baza ngalo ba makamka to atene ba ngole ba lobaka makamna ngalo so ba témoin bazalaka et puis le kuta la ninga ngote na vie nanga donc na dépenser comme pas possible dans so ba résultat qui te côté et après na yaki ko luka ba congolaise na ko ba ko foot ko so ma foot pas ba congolaise ba ndeko na biso la même chose. Boyebi pourquoi explication malongate par te ko ma foot ba pesa explication malongate par la grâce de Dieu. Ngan na leki lelo pona tal sabino ba point capital ba point clé pona kozala na ten kitoko peut-être boyebi na bino ngo déjà mais na yeko rappeler pona bande ko ba yebi déjà
ba yebi ke ça bon on a ko rappeler bino po boye ko gomé so te ça moto yo ka bolembu mo ka so uti kayo ndebi na yo zo mo asuko na ko ta so douche na ba so ko gomé na ba ko sa mo bolembu po to sa bato donc pendant ndeko oyo yebi donc na ko rappeler ndeko mwasi gomé so to na yo hydrater poso na yo très bien pendant bandeko ba yeba kité boyeba que pose en te kitoko. En tout cas, il faut toujours qu'on ait patience. Numéro 1, ça patience. Deuxièmement, ça kogomé, nous autres on très bien. Troisième, ça exfolier pour son aïe très bien. Parce que gomé, je suis pas là pour gomé nous autres. Gomé. Après, au soko, au dormi bois que l'imai. Nda oya ko savon na yo. Savon pakoli partout dans zoto na yo. Aussi gants exfoliantes. Donc on y a ça pour ça comme on a ça la démonstration na bana ça la super gants la kisi bota la chaîne YouTube na Olga Kabel officiel bon mon na makamonyo so. Maman oui va bisu na yo pe. Donc au jusqu'au savon au tiers. Tant au tiers bon bana ko exfolier elle a si zo gants exfoliantes. Obandi ko exfolier, o miniki bien, o niki na gants exfoliante. O niki, tant aussi on niki bongo, o mi boakeli mai, et tant on silisa, ko pangusa mai na nzoto te. Kaka ba mai on tika ba mai on a bele kiti ka ya ngomoko, ko zo esuite o pangusa nzoto na yo. Zwamba moko mafuta, sala nini, tia na nzoto. Si on soko monike no okteli pe mingi. Et lors au sala, hôtel il faut au lukata jour moko na semaine, au balaka ko hydrater pour son ayo. Donc il paraît que non mercredi ngai Olga na tiaka mafuta na ngai chate. Ngai Olga na tiaka mafuta na ngai choco frappante. Ten caramel na sali la rangote na hydratera kaka poso. Pour ko hydrater poso, eso senga te faut ça ka pembe. Eso ka pour bata ba chate, même bata ba choco frappant. Même bata moun ça a besoin ko hydrater poso no pour protéger poso na yo. Vous comprenez bandeko? Na ete so boso comprendre. Voilà. Donc ba will o na simia. O eza will ya jojoba. Oyo eza will ya avocat oyo. Oui l'avocat bande konyo so ba yema ba poso. Oui l'avocat boyebi ke oui l'avocat c'est très important, super important pour na ba poso na biso. Oyo la simbia wa boye ça vitamine E pure. Et ça vitamine E te ke ba sangisi ba vitamine E mosusu bo mona boye ba sangisi. Oyo ça ka vitamine E ya pamba donc ça te ke ba mélange ba sali boye non. Vitamine E, bande konyo so ba yeba ba poso boyebi ke vitamine E, c'est super important. O eza wili ya avocat, bino so boyebi ba avocat important, c'est avocat na nzoto na poso a moto. O eza wili ya jojoba, bino so boyebi important c'est ngo, to ça na huile de tomate, huile ya curcuma même, huile ya curcuma pour sur place ça na ngote. Donc so bo benginga oyebi singa problème na ndena au conseil so ko zo huile ya avocat. Ce qu'on a huile de curcuma, ce qui est. Ce qu'on va faire là, pour la bande de oyo, bah ça pèse un problème, il y a peau sèche. On a un problème, donc on a un problème au tel à la passe. Donc à part qu'on a la peau sèche, au tel à la peine à passe, attends saline au tel à la kakate. Ndeko moi si. Pour na yo, solution. On m'a dit makambo na so de ça pour na bato batelaka na facilité mais si ko pona ndeko o atelaka na passe oza so na besoin susu ya ko hydrater les susu poso encore plus pourquoi pas tiana yo esimba donc oza na poso moko ata otieni ata okena ba hydroquinone esimba kaka te donc yo jamais otelaka uniforme te posa na manque ya biloko oyo donc o eza nango aloe vera. Okoki kozo aloe vera na yo oyo moko osala gel et aloe vera. Bande boni msala ke so gel na ke so aloe vera. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a rien danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a rien danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.